Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville provinciale de Kinshasa, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, seul magazine où il y a motivation moko, il y a impact dans l'idéologie pour la couper Sabino, information moko à temps réel, naïbi qui m'a dit que ça est belé, surtout partout dans Brazzaville, dans la diaspora, dans la Bisso, Mbonda Ekolo, édition à Sika, Yango Oyo Ebandi, première bande on d'abord, bon mais kako excusez Bisso Bolimbi, ça Bisso c'est tout simplement temps moulaï. Autorisation et émission à plateau OT et sur base que tu m'as dit que ça habillage à Sika la plateau na biso pour moi que mon déco les magazines moka monene est-ce que tout ça habillage à chaque fois habillage à Sika donc là tu as sous plateau oyo et la main à Sika là tu as une beauté à Sika pour que bah inviter au bayaka awa ba les ka ba condition moko purement professionnel base à l'aise puis la bande de la biso pour mon plateau à Sika et peut ça quand même esengo la mise na bino matin fond la plateau bon mon plateau à Sika yango donc tout ça li appel la balongo surtout balingaka ko passer na Mbonda Ekolo boye ba keso boye beaucoup ta plateau et comme ceux qui te connaissent lengi quand de bomona ba TV5 de bomona ba chaîne minene ala kata ville province ya Kinshasa ndenge za la beauté qui te kopene Mbonda Ekolo et puis nous na ba condition o esengeli to pe ça merci na ndeko moko asungi biso parce que to les là qui mingi to soit climatiseur eux ko permettre que fraîcheur a bien arrêter la plateau eux ba sommet biso climatiseur qui toko au bout senti que quand même que atoye moïse makati kati ya plateau Mbonda Ekolo yeba que okotokate et surtout que groupe pa munene ezali donc ba condition économique aux la réunir mais tout continuer toujours comme ça la misala pour que bozo sous plateau on a ba condition o esengeli na ba qualité moko ya technologie moderne. Merci c'est ma caméra misala kitoko ya Wilfried Samba pe pourquoi pas un réalisateur au munene benga Montréal ya Christian Mouchekepe montage réalisation Simami et pas Yemoko Egride Mateta. Journal et l'autre Betaming Masolo la O Etali insécurité na ba embouteillage en la kata ville province ya Kinshasa oyo et commis vraiment la hauteur moko ya makasi. Tout va d'abord les cam O Etali embouteillage parce que et comme il passe le autre bi que ming bato so même ba problème na niveau ba entreprise na bango na niveau bisika ba salaka bato comment toujours na ba retard ming ba retard makasi pe ba sanction ils ont sama cause ezali suite ya ba embouteillage. Pourquoi ba embouteillage à la carte ville province Kinshasa ezako aussi la carte? Est-ce que ezali motema mabe ya bato? Est-ce que ezali tout ça banzela moko ezali mal entretenu ou tout ça banzela mingité ou banani réellement bazo kozaka ba embouteillage wana? Okotambola partout Kitambo, Changu, do Moamba, Lukunga, Funa, Changu okutaka ba embouteillage leki ya trop. Tu as ça la tour moko moulai pour te découvrir ba embouteillage mais to leki na Changu c'est catastrophe. Embouteillage na Changu zo banda na ba 4h30 5h déjà embouteillage c'est bandit. Pe embouteillage là aussi là na ba 0h na ba 1h du matin. Est-ce que va commander la police
au bazar à Tchangou, bazar incapable de recevoir Moussala au Sérel pour que l'embouteillage les alaté. Tous les années réellement. Embouteillage, ils ont banda, quand elle a commis la Massina, je dois préciser bien, quand elle a commis la Massina, pour aussi ça commis la Massina, il faut au moins aussi 2 heures du temps, à 3 heures. Pour aussi ça commis la Massina, il faut 2 heures à 3 heures du temps. Embouteillage, ils ont banda dans le quartier 3 à Massina. Mais pour eux, on souffle à Mouké, il faut qu'on entrer à battoir. Mais pour qu'on entre à battoir, en gros, 2 heures à 3 heures du temps. Embouteillage. Pourquoi? Bah changer ma stratégie en dengue. Donc quand va entrer aux Zalaki côté abattoir. Bah quand entrer aux Zalaki côté apocalypse. Bah quand entrer aux Zalaki côté Kimbuta. Mais bah embouteillage est silaté. Est-ce que ça cause pourquoi bah embouteillage c'est la autorité en Boka surtout à la police c'est bon maïele. Pourquoi ils ont ça c'est même à la police maïele, la police maïele pour que bah réguler Zélanda et Zazramo quand même il y a malam eux permettre la population de tamola la kimia. Mais si ça fait embouteillage après lui on commence à péter ni vraiment écrit embouteillage wana. On commence à péter le côté. Batu bazali la base embouteillage les abanani côté à Batu. Les ali ba policier na ba chauffeur taximan. Ba policier na ba chauffeur taximan. Bango bazali d'abord bango de bazali la première complicité embouteillage. Ba chauffeur ba 207 ba taximan quand on a tourné quand malaboko linga abandonne mamboko bombe. Asana na kata nzala ndia ko bombe. Bongolo Victoire Gambela, Zando. Automatiquement, avec une circulation. Bah policier, bah donc préféré, bah taximène, bah ça va comment pour que, bah ça va m'embouter à l'ikasu. Même Moutuka, oh les tout le monde kabassele. N'ayant et comment Moutuka, oh et versaka chaque jour. Mais faut pas aux alango. Donc les pas aux zinga wana, ali ka m'embouter à l'ikasu nae, pour qu'on raba innocent. La troisième position, bah, autorité politico-administrative. Bah, ministre, autres au monde, surtout infrastructure. Tu habites sur Sarah Moussali, infrastructure. Parce que, ma boulou, oh, ezali na mazali la biso au kolobate. Surtout que les changu, comme bandana échangeur, bon, moi, la kayango, moutouma, la awangana, oh, ça azate. Autorité mokawangana azate pour ces aéroports yango wana comment na échangeur bon le canal likolo mabulu comment de l'échangeur des bonhommes toi tu as le sorte mouton quand la wana na parlons même pas malgré ça moussa mais population va réagir trop le message des alliés wa ba bi ke bisalo bana resi la kalango te pour que combien de fois on ça misala là depuis Jean-Michel Saba Lukonde abimisa ba millions de dollars dans zéro trou si le ba trou ngo exipama na lukaka te. Mais bon, l'État est bima. Tu habites Kenda, puis il y a un président Sénat. Des bonhommes, ma boule aux aliwana impossible. Même la police, bah, on va autoriser, même à Wewa, bah, ma taille, sorti mouton. On va kanga, bah, pour Wewa, sauf que les changu, quand il y a sorti mouton, la police, bah, on va comme autoriser, bah, Wewa, bah, ma taille, sorti mouton. Embouteillage et l'équipe, ma pour ma boule et l'équipe à Koleka. Ma boulou et l'équipe à Koleka. Pour un coma, ce comme il habite à B, ma boulou c'est que c'est là, voilà. Et bon, Pascal, au Robani. Quand c'est les sagas cassés aussi, voilà. Aussi, Pascal, quand comme Kingasani, ma boulou c'est là, c'est la caca qui voilà. Et faut banque, bah, de quoi on va que dans un scellé, parce qu'on est là. Il faut banque. Et vous savez beaucoup mais c'était beaucoup mais ça n'a bon ça ba caniveau la tête. Ça vous savez beaucoup mais c'était. Mai et liboso il faut banque et comment et balemunene bisika wana liboso il faut banque. Et balemunene liboso il faut banque. Donc on se souffle mouké. Comment il faut banque si campagne. Vous allez les attester là. Embouteillage salé magabisika ma boulou n'en parlons même pas. Coco d'Abibois, tu es habité. Aussi c'est l'État congolais.
olingini ni pour la peuple na yo. Ma prochaine ligne madame l'État congolais pour la peuple na yo. Peuple a souffrir la mise nabino. Peuple a venu comme la mise nabino l'État congolais. Bonheur ni bon peuple congolais. Raison zaligala que guerre la partie est à Mboka. Donc pour Congo ils va sauver. Pour sauver une partie grande partie OK, ils allaient agresser. Il faut aussi d'abord parce que la partie est à Mboka. Tu as dit que oui, ceux qui la zoto mobimba, partie Mboka zoko bela, zoto mais comment la passer. Mais du monde quand même la province ils a touché. Population va vivre social à Malamu. Bali ya malamu, bamela malamu, batamba quand même ba continuer sengeli. Okole kazela nini po okoma ti na commune ancêtre bina kikole na zela boulevard Lumumba. Mabulu ti na ba sorti mouton na Pascal Ezali. Mabulu ti na sorti mouton. Donc bozako zela ke tant ekokoma ba 50 mètres, ba 100 mètres de bokobi ko yamba pour ko salamo puisque e ko permettre bomimisa mbongo ebele à l'état. Maintenant, ils ont mouké, on peut recevoir ce paragraphe pour les bozalités. Pour vous dire que mon amour est bimaté. Même comme mon épouse, et que permettre mon amour belé bima, on va détourner, on va facturer pour que yo obi quand même la libota na yo. Le peuple a souffrir. Bolingambo kezati. Pourquoi ton lingato que la peuple congolais à niveau là? Embouteillage et banda na 5 heures moins. Et c'est chaque jour. Et c'est chaque jour. Ozo salema mais l'état congolais oza komona oza ko réagir de l'autre côté bozo ba eloko mo côté c'est ça le mal et après nous dit que le yimboka biso mon ekolo nous avons ni pour ni contre ce que l'état congolais on sait bisala malamu to ko mettre bravo la police bon ça bisala malamu to ko mettre bravo mais actuellement to bi que ezabela banzela o ezaba chantier zo salema to bi que ezaba banzela o pe ezali ko salema. Le quoi la makala bazali salema ba quoi monsieur bazali salema mais il ne faut pas te baby ça oya kala pour tout ça espoir là oyo la sécurité salema tout ça peut temps pour réparer ce salema pour que circulation est malamu tout l'élément oyo ya mon mboka Wilfried Samba comment est-ce que population parce qu'on réagit na oyo tali tracasserie il y a la police na otali tracasserie ya gouvernement provincial la ville province à Kinshasa pe na otali ba embouteillage awa la carte ville province à Kinshasa et on révèle ça pour ces plateaux c'est parti la régie élément signé Wilfried Samba. Ah papa ezo sala biso na lopasi makasi ezo sala pasi makasi nzela ya plateau tracasserie eleki makasi batiaki ba barrière na banzela to liboso to yeba ba barrière na nzela plateau ezalaka te ba barrière ye à partir opération ya mobondo mais oye comme this opération mobondo te ba barrière comme une opération ba client na ba chauffeur surtout ce qu'on commis na pont ya mai ya Mbankana ya mai ya Lufim barrière ezana ya ba JR ya mai Ndombe ya ba JR kota la garde républicaine azo salir personnalité ya population pour na manquement ya carte d'électeur akodindisa chauffeur na mai adindisi yo na mai talaka imaginer mai Ndombe badindisi yo na kati babimisi yo poli babeti yo fimu okokumba mutuka ndenge nini okumba mutuka ndenge nini et comme ba client nyonso ezalaki client nyonso za carte d'électeur était 1000 francs lelo comme ça comme à partir de 18h client nyonso comme obligé ya kofuta 2000 francs chauffeur soko tie bagage ya ba client na sima il faut futa 5000 francs na kati ya mutuka soko zala ngote moi bo lekezate ba konyoko la bino jusqu'à atanyoka kutu bongo te bagage nyonso zala ngona kati ya mutuka ato memita ba il faut futela ye o memi makala il faut futela yango nyonso na ba client bazana kati ya mutuka dege ya tracasserie en tout cas to lembi yango to zo ba te to ko sala susu nini biso ba chauffeur to se retrouver lisusu te to se retrouver ndete bana se retrouver te pour trop de barrières net biso to kendaka ba chongo ozi nanu barrière nanu ya ba chongo ozi ya mongata oyo ko zo po ya Lufimi oyo ko zo mai Ndombe oyo ko zo tina nani na menkau combien les barrières na nzela bazo nyoko la biso ba chauffeur to se retrouver te ba client ba komi ko boya kokota na mituka na biso po dérangement ya ba mbongo eleki ebele
dérangement client déjà na aller ya pamba client zo futa 10 000 11 000 et etikala na ba barrière poto zo kena na destination na comité qui a comme la destination na a ko dépenser combien Donc, nous avons un chef de l'État, Fatih Béton, à votre avis, qui est pour le Banaï, qui est le message à mon pour la fois de la solution, dans le barrage, pour le droit au péage. Mon Konzambo Kazolandangai, étant que chauffeur, Azako Landanga Ndenge Nazako Luba. Et l'autre, il faut faire sa vie sur Kimia na barrière. Bazo autorité, Oya Bango, ya Bajiye, Oya Batia Bango na barrière. Baye bako se conseiller élément la bango na ndenge ya kakaseri wana batika kakaseri soki chauffeur akoluka mabese ndenge za kakafe na bango baya batulala na libanda wana to comprendre ngo pesa la kanango mais na ndenge komi menace na ba client tina chauffeur wana ezo simba lisusu te tala ba camion ndenge tandami ba client bazo ya komata te ko ba kimaka kakaseri ya nzela to bandira lukana menka una ale ya pamba menka wezaki olaxika de lecteur oleki soko la kisi carte d'électeur il faut pesa mbongo mutu asangi carte d'électeur ba facturer 15 000 20 000 ba carte d'électeur en bilongeza la kate o la tsabango bo elongeza te comme complication il faut foutre 20 000 o longola surtout mai ndombe na po ya lufimi surtout place wana to ebita soto komi na Goma sepe to komi na Ituri sepe to komi na Kanyama kasese tozo yebate barrière ya lufimi na mai ndombe ezo bomande ko boma merci bon mozelo na bakonzi balanda ngai na chauffeur pour jiga jamune ya biso donc biso to salaka ndila oyo ya bandundu moka o mawa makasi donc na ba eza litsumu kobota makongole ukozala kinwa précisément na kokoloba bon mbongo ni azali ngai ba to so msangano kitans ya stationnement to so mbiango ezali so kega a okomika ana selo le komi na selo koti maluku ala komi numéro mais azana deux péages ozo somba yango na menkao osombi yango na mongata mais mbongo nyonso tu to somba yango soki oza na voiture lokola oyo ni cameraman izo yango soki na voiture lokola o 5500 fois 2 11000 mais libulu moko na nzela esala na bité bana chef d'état kotiti na monde bokonzo pe ke ndiye kosila mabulu kosila te mingi c'était na likamba tracasserie na nzela wana na ebité unité JR garde présidentielle na ebité soki pe ezali na ndenge mutu akomi infraction longo na mutu akomi tina nyama ebwele surtout ennemi ya bango ebwele taba bani komona ete taba zo futa mbongo 10 000 francs valeka c'est 10 000 francs te ba botoli eloko no moza na document ezaya yo ba botoli mutu fala futa 1000 francs na carte te 10 000 francs bon to ebité au juste vie ezala na ville province de Kinshasa to ba to na intérieur ba ko vivre te ko mutu na sika o mesana ko vivre eza mutu musolo longo na era monga ta kuna ko fanda na awa azo pese musala ako na ko fanda awa te pa mesani awa te ya mama ne nga masabi so ba bana Lubumbashi ba ko vivre na Kinshasa to vivre na Goma wapi to vivre bon bande ko plateau ya ba problème na bango ba kimba ba gia ba bondo auto moi bande ko chia ba ki to kasi ba yepo na la peur ke ba yepo na tracasserie ono singa ba konzi ya mboka ba meka ko benga fo ba konzi ba benga ko benga ba konzi ba so na belema na bango ba tia ba barrière wana juste baloba na bango ba meka ko stopper tracasserie to za na biso ba Rwandais te on est des Congolais nous tous donc faut to ba na ka parler ndeko na yo donc soki ozali na carte d'électeur ozala na yango eza problème kombo na yo mbongo na bakamion nde evandi bakilia baza te mpo bazokobanga tracasserie mutu amati afuti mongata se 10 000 francs na taxi kolongwa na ye akoma esu ti esika okende mbaka na oyo dépense ba 20 000 ba 25 000. Merci papa. Biso ba mama tozomona pasi na nzela ya bandundu ya kolonga Kinshasa ti kwangu kenge tozomona pasi biso toza basi ya basoda ya 11e région mboka batindi bamibali na biso oza mboka pasi mai eza te biloko ya kolia eza te toza na pasi pharmacie ata kosomba kisi eza te oki kolonga koya komikila bala ata kisi ata eloko ya kolia bazosala yo tracasserie futa mbongo ozalakisi karte bazobeta bazokitisa yo bazonyoko futa bango kaka mbongo olobi naza mwasi asoda bazondima te ozofuta bango kaka mbongo olakisi karte na bakilia bazomona pasi bakilia nyonso ya nzela bani tozomona pasi tozonyokama na mai ndombe
na mai ya lufimi tozomona pasi na bashofe bakomi koboya komema biso likolo ya batrakaseri eza na nzela tozomona pasi papa tozonyokoma surtout biso bamama tozomona pasi tozonyokoma makasi na nzela ngai nazoyebisa bakonzi na biso bazwa solution balongona no barrière eza toboyi te mais basenga carte tozolekisa karte matika makambo ya 1000 francs olobi boye okofuta kaka oza na carte ozofuta oza na carte te ozofuta te batika biso à l'aise toza souffrir bana bazomona pasi okolongo ya koleka bana eloko ya kolia bazosala trakasere eleki na nzela ya bandundu barrière eleki papa balongola biso barrière batika ta ndambo barrière eleki nayebi te yango omoni ya moto oloba mo yango bulunge basepele na basansi wana bakosaki bamoutage ezali mpona bakamina livraison oyo ya bagrand car ya kolivre babiloko lelo ezali te parce que tala bamouteillage oyo ezali namoni mutuka moko te ya livraison ya monene ezali awa kampem efo banki nzela eza nango te bakitare da stationnement basombisaka biso bataximen tosombaka chaque jour tosombaka te payage chaque jour komi na nsele po mabulu wana esenga nini fo koluka mokonzi mosusu awuta mboka mosusu aya asala yango apo azongi to kobenga papa ya asala azongi to ndengeni donc toyebi te eza pasi toza bakongole tolinga mboka na biso me bakonzi na biso nde balingi biso te po biso tolinga bango fo bango mpe balinga biso alors oyo nazalaki nango aloba yango wana olongoli mituka minene na nzela sikoyo yango bambuteyage yango wa mituka minene ya miketi mpona nini mabulu bino moko bozeba te ndeni bokomemela mboka nde so bino bozela desordre biso tongena desordre bango moko nano baautorité sans signer tezolia bango donc bango bazotala kake no amona mbuteyage boye akoti sans signer ete akoti sans signer akotuta mpe mutu ela kotuta mutu yakomona kaka eza autorité aleki bongo siko moto akwei wana siko bino moko nde boyeka korange makambo na bino na mesa bino bozolia mbongo na biso tosouffrir. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yamonda Ekolo, magazine d'actualité, Botukola d'Elemana. Le moment où le peuple a outuko c'est la peuple a c'est la maté. Comment est-ce que le peuple a collé là? Mais avant de continuer d'abord, tout le niveau régie, à partir de l'élo, la République démocratique du Congo, ce matériel informatique, matériel bureautique, seule adresse, Ezali Karamoko, Congo Tonnerre, même en ligne, on peut sombango. Bakomemela bakoka kotikela ba matériel surtout zo lukana o état informatique ba biloko na bango ba teka ezali ba matériel ezo ko uta na Europe ya sika ou bien occasion ezali ya Europe et non ya Asie. Donc avec Congo Tonnerre c'est possible aux matériel informatique en ligne to peut ko bien ba numéro bango o kitakuna ba koyamba avec impact na idéologie tout ça pour publicité bango et on revient après sur ces plateaux pour que tu continues édition biso ya mokolo ya lelo. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise depuis de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Merci Mbonda Ekolo, ça va toujours bien servir Bino. Bon, mon plateau à Sikaïgri, il faut faire ce plateau encore de nouveau. Plateau à Sikaïgri, habillage à Sikaïgri, autour de ça là. Nous devons continuer encore la mission pour que la condition est invitée pour Robanoya Awa. Et ça vraiment la condition pour Madame Boya, Ben Abisso, la numéro Zaliwana. Tous doivent rendez-vous Nabino. Pour participer aux Lengue, tout le monde. Si tu es c'est tous les musiciens, et la politiciens, pour la santé, pour l'environnement, pour le sport, Ben Abisso, tu es pour que tous doivent rendez-vous Moko, Yamalamu, na Bino, Balderon Abisso.
Insécurité, Yangola Kaka, insécurité routière, la police, non, autorité, surtout ministre, il y a infrastructure, on est incapable de l'eau, il y a ça insécurité congolais, mais on a toujours le pouvoir. Non, la police, peut la population, bing bazali ba chauffeur, taximen, comment est-ce que bazali la base, il y a créé des désordres, la base pour qu'il y ait embouteillage et les cas mingi awa. Alors tu sais vraiment que l'État a quand même la responsabilité na yo. Ni né au-dessus de la loi. Que qu'on soit dans sens inverse aux ministres, aux alliés autorités moko boye, aux gens qui ont écouté l'embouteillage. Alors au lieu yo na ba policier bazo escorter escorte na yo, bon quand vous créez vos fonctionnaires mais bien vous préférez dans sens inverse comme ça votre tiki population ba se merder ka bongo. Tout comment est-ce que policier moko a dit ko kufa, le collègue ba sens inverse voilà. Il faudrait dire interpeller bino bakonzi boye ba keza infraction bon que Zambé a punir bino d'une manière autre. Faut pas que tant aux autorités aux akoya okuta embouteillage aux d'abord premier mutu esengeli ala kisa discipline premier mutu esengeli azala exemplaire zali autorité aux ali ministre ozoya okuti zela embouteillage zali zala patient zala patiente sinon escorte na yo mal comment font la zela pour que embouteillage si là que le canon est sur la population mais tant yo dit ça c'est verse sur embouteillage otiki la monane conséquence il y a un peu d'ambassade qui ont appelé le to père des policiers mon ne ça il passe le malibota le parce que papa la bango le collègue embouteillage le collègue autorité a boya qui ko respecter nzela et c'est là qui a boya ko respecter embouteillage au moins qu'il naike azala likolo ya mibe ko mettre autant comment que procès au kende to dit que toujours quand l'état là ko luka a trouvé ko pour moko il y a bien eux ko permettre kimia ekota likambo o etali kuluna topé kimoyibi topé banditisme hermé otolobaka et ça toujours continuer à la carte ville province ya Kinshasa opération Ndobo les VP mai chaque mail Chabani Alansaki to ebité soki esuki wapi puisque c'est comme si ba effet nango ezaka ndenge ezala kiti ba effet nango ezaka ndenge ezala kiti la liste ya bakuluna actuellement malgré banditisme urbain on a ezaki pas ba civil mais là ba policier na ba FRDC belé baza kati ya liste wana na ba policier na ba FRDC belé baza kati ya liste wana so auquel ba commune la commune na Makala actuellement cause la jeune et comme Lisumu la commune na Makala ça clair dans le bango la commune na Makala cause la Elenge et comme Lisumu cause la Elenge la commune na Makala et comme péché parce que la police la FRDC balingi komona bilenge te elenge nyonso azali kuluna te elenge nyonso azali bandi te eza bilenge musu bozomona oyo baza ba age ba 25 ans yozomona lokola mwana muke ata mwana muke te Patrice Emery Lumumba azala pouvoir na mboka oyo age 25 ans azali premier ministre Patrice Emery Lumumba azala premier ministre age 25 ans mutamona muke te à 23 ans déjà moi on a dit que là c'est normal à 23 ans a commis déjà licencié à Sissi université à 23 ans à 18 ans 6 ans primaire 6 ans secondaire humanitaire puis 5 ans à université à 23 ans à Sissi université a mis licencié yo ce que je me dis c'est quoi petit moi mon gamin moi il faut se rendre policier donc ça veut dire que à âge de 25 ans avec capable donc on a parents à foutre la ndaku à la moisi puis à la bande la ndaku na ye mboka au corps les alité à quel corps quelque part à une moi ça fait les deux zonga yo policier aux censé ko protéger ye ya ko batela ye na 18 heures déjà aux kanga jeune garçon nzela infraction exacté infraction exacté à limiter, à bomiter, à finiter, mais on préfère au Kangaye. Pourquoi pour un botolaye, nous sommes au hasard la poche naïe. Vous avez réellement ni nous à policier.
oui et tout ezala entre ba jeune na police la commune Makala tonini to sunga mokoza mboka te to sunga chef de l'état te na 18 ans déjà la commune Makala et comme déjà c'est comme si mboka oh bato bazalaka te donc il faut au moins etika kaka de ba policier na ba FRDC na ba mpaka bali ko bona chef garçon te et puis so ba kari chef garçon après ko boto la mbongo amende 150 000 francs 100 000 francs oh mbongo ngope eza canalisé na banque moko te et que la poche ba commandant ba commandant la police ngaba ba comme le ba patron ba ko ba la basi 3 4 commandant la police contre la banque boy alo kangaba alo pas mbongo c'est parce que alo zo ba mbongo moko ya kiboyibi donc kangaba ba jeune ba 18h 19h bali ko ba jeune garçon monte à 19h pourquoi tu se confondre comme médecin dans l'établissement d'ordre public? Pourquoi tu se confondre comme établi ordre public kukanga baye bazo sala bobulu pe ko battre batu ya malamu? Pourquoi tu se confondre si kawana? Ni j'essaie de te confondre réellement. Aucun souci na mikondo na bosawa na mikondo na bosawa même quand ezo salema. Donc on déjà, 18h30, déjà la police a dit jeune, même les papa Missoussou, les 40 ans, la Missou même les balles, les policiers ont torturé, ont maltraité, sans respect même, sans valeur. Pourquoi, comme dans ma condition, pourquoi qu'on dit que le peuple congolais n'a pas de sécurité avant de la kimia, qu'on dit que les a pas si, comme les a pas si, nous avons des soucis, nous avons des soucis. Le bon c'est un litama, ils sont policiers, ils sont bâtis sous ma malheur. Pourquoi? Même quand un mogaka auquel massina, quand c'est des, n'en parlons pas. Auquel un homme qui massait qui écoute tout, ya, qu'on le comme chant vraiment arrestation arbitraire. Est-ce que réellement, bah commandant ma district wana, bon ça temps, donc on s'en la parade. Mais quand la police la bino, dès que vivre le professionnalisme, n'a pas population, est-ce qu'elle va battre là? Est-ce que réellement la police voilà, ça va former pour que va rendre nous sommes impeccables, nous sommes purement professionnels pour la population à mettre les bravo. Pourquoi? Mais la couleur va se belé, mais baza est belé, mais la couleur là, mais comme vous comprenez la balle la couleur pourquoi? Ce qui a ibi, a commandant. Rapport. Aïbi, à Botoli, à le commandant, rapport. Article moins $50, moins $30, il protégera Bango. Mais bon, il y a des gens qui sont quasiment la couleur, Moutalandae, Azada été. Pourquoi vous préférez comme maltraiter ma parent, que quand on a discipliné le mandat qu'on a Bango, on va faire dans la kimia, on vivre là, climat paisible, les libéraux Bango. Agobimata so batama kwanga toma lipa okage pousse le yebi ki azlo le kola za mona ndaku parole akosika te akolanda ta akolanda amende 200 000 300 000 francs congolais. Pourquoi qu'on y la population et la police FRDC? Ce n'est pas la population FRDC la population pourquoi beaucoup de la population monguna na bino teni oyo lati arme oyo simi mbongo basomeli yango parce que wuti panani population on nous a contribué pour sommer arme wana pour foutre salaire. Pourquoi comme sa population ennemie na yo tout changer comportement tout que la déontologie la éthique et revivre la population pour que vous soyez ministre la mio madame to mettre masolo après nous avons convié nous avons invité bandeko balingi koya ko participer là mondeko ato comme ça font la plateau na biso boyaka pour tout ça ka ça elongo na bino mais avant si koto kende ko tanga message na biso on a passé bien d'abord to na élément moko makasi et ça ba concours ya ba orchestre traditionnel te ke umbu et ça ko betama chaque week-end samedi na dimanche na espace Maindombe o ezali na kata commune Nsele référence en Arengandaya là. Ils ont organisé la fondation Maindombe, organisé concours pour que sa chance orchestre ba tekele ba umbu
bako appelle ba niveau moko et ko permettre que ba ça peut fier ko baké carrière na bango musique ba bénéficier nango moi mboka Fiston Ebamu chef Maindombe atali kabi non pourquoi ba orchestre misu soala et ba leader ba leader nango to ba musicien ba ba chance ya otambola na mokili ya komanga na misolo ko so mapango ko so mapango ko so mituka ko voyager partout et que ba orchestre traditionnel teke umbu et ça ka ba basse classe atala bi non il faudrait du moins dans la fondation a organisé Kokumo et ko permettre la soukalango les 4 premiers babimisa 3 5 12 musiciens au ba côté ba studio pour que ba ko représenter ba niveau international. Alors Kokumo les mettre chaque week-end samedi dimanche dans espace Maindombe Ozali non arenga d'ailleurs la référence Sokomikuna au Rolanda concert ils mettre ma kitoko avec impact d'idéologie d'ailleurs tout samedi dimanche Ozali au pesimo a boyi dimanche inde ezalaki bozebo ba betaki miziki na ko sabinote sale ningalaki population ba meli ba bini ba sepeli to meki présence remarquable ya mwana mboka Patrick Moloni ozali coordonnateur teke umukin est pour to meki présence ya présent Anatese le grand chef bingi chef Willy Mabiala azaki wana la présence ya Yemoko le chef Maindombe Fiston Ebamu oh la cible organisation avec impact de l'idéologie donc il y a qui avec impact de l'idéologie tout le monde a moi mouké excès il y a ambiance et ça mais on a peut pas que week-end oh les assis sur petit mbombo boy so ça mouteki oza moumbu les gars aux la pour que on peut sa chance là-bas on peut maximiser ma potentialité et qu'on permettre babi ma première temps le système il y a consommer c'est parti la régie et ça toujours coïnda avec impact de l'idéologie na espace Maindombe oyo eza na comédie en solo nekola ngai bato na ngai nini boyeba ke concours ya ba orchestre traditionnel oyo eza organisé na fondation Maindombe Bamu eza kobetama chaque week-end donc samedi na dimanche pour que ba orchestre teke umbu bazwa pe chance ya kokoma na niveau moko international. Le président Fiston Ebamu Maindombe a organisé concours Oyopo na kopesa pe chance na ba orchestre traditionnel teke umbu ezwa pe ba promotion ya malamu. Bino moko botala week-end oyo ndenge nini mouvement elekalaki avec impact na idéologie. Bondi melangaike dimanche nde ezalaki opesi mbwambwa aboyipo bozebo balingisaki espace wana population meke pe bakonsomaki kitoko kaka ndenge bakondition oyo eza kosengama na kati ya fondation po bazwaka nyonso ya kitoko. Concours eza toujours kocontinue chaque samedi dimanche ndeko ya Congo oyebi ke olingaka vraiment baorchestre bateke na baumbu lingake chaque samedi 15h ngingo oza déjà na espace Maindombe oyo eza na commune sur les références arenga ndayela okoma kuna po omona ndenge nini mindule eza kobeta makitoko. Ba autorité traditionnelle pe ya ndenge na ndenge bazali kokita wana kosomba komela kolia nyonso kaka po na kopesa esengo na baorchestre traditionnel na bango de manière ke bango pe balakisa réellement ke bazali bavrai autochtone ya ville province ya Kinshasa. Biloko ya boye il faut oser kaka le grand chef coutumier Fiston Ebamu Maindombe oyo a organisé masolo oyo pour que ba orchestre teke umbu ezwa pe chance ya kokoma ba orchestre solo biso mbonda ekolo en tout cas tofulie kaka bokako soit pe tobeti kaka mbonda. Merci bolandi élément wana bomoni ambiance esalamaki na espace Maindombe. En tout cas moi mboka Fiston Ebamu le grand chef Maindombe bravo vous avez première édition deuxième troisième quatrième cinquième ekozala bandekolanga baumbu ba orchestre baumbu en tout cas pour que se présenter pour que
beaucoup de concours bon maximiser ma chance pour que parmi les champions la carte de concours organisé dans la fondation Maïndombe Bamou. Bravo na initiative qui toko au Mboka Fiston et Bamoulou le grand chef Maïndombe à Salsa Pewala topé ça ba moté ba délicace et pas cordon trésor on doit aussi ma modération qu'on avec impact na idéologie. Merci Siko Totana. Quelques messages au Mboka Christian Mouchek Montréal a aussi ko sélectionner ba message est belé. Tu dis que semaine en tout cas trop mettre comme sur au Italie bon moto na au Italie conscience na au Italie des Congolais c'est la vivre trop mettre en semaine mobile tu na plateau au but que vous avez un vrai leader au but que vous avez là-bas calme semaine pour le Luka Congo et ba papou yaka a plateau yango matata fongole sur plateau yango na ba condition mo makasi condition malamu même ba chaîne TV mingi na ba plateau boité et ba condition haute vous allez à l'aise. Premier message, bonjour Monda Ekolo, insécurité na des bonhommes, ba outi ko tumba mutu. Mais la police azali ko kanga ba innocent. Insécurité le qui est trop. Tellement la police azali incapable à comment coopérer ba miyibi. Alors population est so ko sa charger na bango. Po ko kela la police ka, to zaka mi balé, na zaka ngamoko, moya yate. Ba société musuku ba la mundu kité. So bana mundu ke za remettre likolo ka intimidation to mais quand même basa musala moté so population la comme ko sa charger la bango ba tumbi mutu so la police mo kanga ba innocent. Voilà et un message mais direct et pas commandant ya société et pas commandant ya district ya Moamba oluka okoma de bonhomme autant société wana oluka pourquoi ba tumbi mutu pe bo kanga ba o baza concerné bo tika ba innocent ngani pour que ma chaîne vivre bien. Ma chaîne va cible été. Il y a bien pour Bako Maloko là. Ma boque la mienne, on ne pas pamba. Bonjour mon écolo. Embouteillage Missou Eza causé dans ma boulou. Embouteillage Missou Eza causé dans ma boulou. Ngai papa Charlie. Merci ma capitaine le bango. Ma boulou elle qui a trop partout ma boulou. Et aussi base de embouteillage. Bonjour mon écolo. Lemba super libulu mun ezali wana nzela ezate na bato ya ba voiture moyen te bo mettre la biso kaka bureau ngai papa Doudou surtout beaucoup mais Lemba na habité abe manga beaucoup mais Lemba vraiment muso so zo mona la tête papa la ngai et dit zéro sur 3 so taboli Lemba comme solo Lemba bon soto Lemba salité Lemba otoyebaka on croyait peut-être que beaucoup mais ça comme apport mo gabia beaucoup mais Lemba zéro. Na habité pourquoi? Parce que garder. Attends, il bengié a présenté plan d'action na Yalemba avec rapport à médiaté. Habité qui sont mon mané mi sauté. Pour mi tout là, on se remet et mi tout là et aussi que pas na Lemba. Quand tu pas na Lemba, tu fais un talent belé. Tu bengié à 1000 reprises. Avec un babi se dépasse ka zoé ba ke akokoka ko répondre té. Bon ça musala on délire beaucoup ben Lemba. Démissionner. Si réellement que l'Inga Lemba, démissionner. Pour ce qu'on kate. Bonjour, Monda Ekolo. Tout le monde est liboulou. Il y a des bonhommes, Misala et Bandi. Misala et Bandi, qu'on s'est vraiment. Tolingite, Basala, Tolingite, Basala, Tolingite, Basala, Misala, Tolingite, Basala, bien. Ah, excusez. Bonjour, Monda Ekolo. Tout le monde est liboulou. Il y a des bonhommes, Misala et Bandi, qu'on s'est vraiment. Tolingite, Basala, bien. Pour passer les kimi koleka. Au badara misala, beaucoup me rappelle la souka. T'as le liboul mazengele. La route mokali. Et badara mouké. Matata, les gens sont liboul mazengela. Tout ça émission déjà kuna. Botala yangwala. Et badara mouké. Mais le bande ko route mokali. Kolela bazo kolela. Il a passé mawa. Course il y a 500 francs. Et comme il y a 3000 francs kuna. C'est parce que au match Christian Liboulou après aussi sous pour comme la ngamba pour comme passe. Liboulou le badaki mouké ti le oyo to qui peut banalité tout ça ko le badaki to le batté. Pourquoi boy? Pour taper bande ko là. Il y a Mokali bato ko souffrir Liboulou laisse la bango passe et puis et comme ko causer ba insécurité ce qui voulait et bête kolona na bisika on ne parle même pas. Même la police a zinga là incapable même. Il y a stopper hémorragie, il y a couleur ezali côté voilà.
Bonjour papa Alain. Saute mouton ya bitabe. Là Pascal, niveau ya miyibi. Mais la police na bureau. Mais la police na bureau. Mais la police. Basaka na bureau. Libano bamona la kate. La seba saute mouton ya Pascal ya bitabe. Miyibi baleki. Surtout ba maman ba kabelo. Téléphone. Même là écouter répondre babazo botre babazo yiba. Mais quand la bisika la station de Boutala, bah policier bazake belle bisika wala ba quand même piku. Mais monsieur basaka bisika wala. Taka seli kaka. So bali mutamboka, mutumo ti voyage uti mboka e, na ma colis na mutu, ba kangie, ba identifier pour botele colis. Ba lia mbongo. Ba moni wewa, ko kanga ba wewa. Ko kopela ba chauffeur pour que ba créer ba embouteillage bisika wala. Mais ba miyibi o bazo yiba ba yeba ba policier wala bazali wana na siba sote mutu ya parce que na bitabe basaka bango loko boko te parce que ba yeba li ba kabola mbongo na bango moi mboka Jacques Chabali fungula misibisika wala parce que insécurité ozo luka kibe contre la kisasa o ka ba policier bazala base na yango bazo coopérer ba miyibi trop. Bonjour papa Dewa. Zela 15 ans libulu moko zela ekaboni en deux parties. Na 15 ans, babili boulou et kaboli zala ade pasteur senga. Je crois moi na Christian Mouché que c'est possibilité ozala. O kitakuna, je crois il faut kota kanjede hein. Kota kanjede j'espère. Zala on appelle les boulou là kaboli 15 ans ade parti. Pour le bol canapé boye biango. Donc les amis na ngambo lemba. Ba autorité tobi ke beaucoup mais ça mbongo te ko sans zela te mais dis-moi, ba beaucoup ba autorité à mboka niveau là, so les amis musala la province en tout cas. Bon, nous capable de trouver la solution avant que les boulons et comment mon. Bonjour mon écolo, ministre provincial de transport, quand il a mis son pour l'appui, pardon, papa ministre. Quand tu connais le barco, tu ministre de transport, il y a bon, ça va me dire, il y a un prix, il y a un tarif, il y a un itinéraire. Mais jusqu'aujourd'hui, à ta côté, ils ont réalisé. Si vous avez une décision, pourquoi? Quand vous avez embrouillé peuple, donc on se fait ça, ma famille, la bino. Ma belle-sœur Nabino, Nabino, oui, papa de ça, Moussala. Bon, il traîne le terrain. Ma service est bien le terrain, le terrain, voilà. Ma policier, voilà. Ma service de transport, voilà. D'abord, il faut passer ma premier agent, ok, ma contrôle là, gars. Ma mitouka, en rapport avec l'itinéraire là-bas, si réellement les populations sont foutues, on fout un prix, oh, l'État a fixé ça. Mais on met le paix. Bitabe, hein? Victoire, 600, 300, 400. Au comme la ville de Kounao, c'est un maï, parce que la développement c'est un maï. Pourquoi il sait un maï? Pourquoi il sait un maï? 500, c'est 5 000 francs. 5 000 francs. Tout est dans seulement devant agent de l'État. Mais tu as morté à Lukaka, à Kota pour que, à Kangabatola, de manière que le comportement est changé. Tout le monde qui peut en noter. Pour les accords au Bossalaka. Si tu connais que les bandits sont à côté, il faut banque là que les mawa moko ah na ba vraiment que télé nous là côté supermarché wana côté tout caniveau za la kalangote to connais le bourgmestre ezali ka ba bourgmestre té ba de connais ka ba bourgmestre té bourgmestre za mboko sa ba caniveau na té pe bourgmestre za mboko té ala pouvoir té ka ngavula té. L'État congolais, il faut aluka créer un caniveau pour que et dégager le secteur toni na ko kanga boulou et toni kota be fo bank wana na ba bibwa partout. Bonjour papa Dewa, nazala de bonhomme ba caniveau ya biso et comment full salité. Papa le bela biso et père bourgmestre ya matete. Mwana mboka Gilles nani. Abosali kombo na susu. Hein? Gilles Mukumbi. Premier citoyen comme il a matériel tout ça qui tente tout ça qui émission moko on connaît cette émission tout ça qui émission la bino on ça sur les camas sélectionnement aux toujours aux aguets accomplissement ba conseil communal botambo la rapport ko tcha kimia ko bongisa environnement la propre et surtout qu'ils allaient parmi ba élite 003 na élite 005 alors le cas qui t'a des bonhomme hôtel ba caniveau ezali ko tonda toli que population payer moko pe à la base ko ba cette ba caniveau là mais bon appliquer élite 003 bon sanctionner la bango pour que mako ba pe na mayele ya koyeba ke caniveau ta bozo baka bosoto ba salité le kama maman soulebi na zela ya sifoko maman bala ko bateka ba wezeko ba malewa
nakuta mama musu ngai moko azu ebela ba sente ba lewa ba fufu na sente ba mama baluba wana aboki nyonso na kata caniveau na tulinga mama oboki boy le bila voulait kobeta inondation ekoma esiko obalini oh papa est-ce que ngam na boksa mbokango yoka réponse papa est-ce que ngam na boksa mbokango comportement mabe bani na likolo tina si papa Gilles Mukumbi kutela de bonhomme na yebike adjoint na yebuku mesa adjoint azamona de bonhomme en tout cas boluka atala ba Congo na ba chef de quartier bo sangala pour que bomeka kolonga bosoto ezala ba caniveau ya commune ya matete ya quartier de bonhomme. Bonjour mona école la police ya voiture ya Kabasele bazo sala misala mabe makasi surtout na Changu Kabasele mutuka la police wana ezo nyoko la population surtout na Changu. Papa ale libulu ya victoire ba mona kate libulu za la victoire ba otuna bilo ba ko mona yangote. Papa dewa bonjour na pesi DJ Momboshi raison po degré mabulu ekomi lemba libulu matete libulu jili libulu qu'il ekoma libulu papa journaliste ko sekate eh ben quand on seka vraiment partout mabulu bato te bo luka to trouver solution. Bonjour mona école misala eza ebele pour la kosala papa Daniel Bumba amoni kaka après kobuka banda kunde solution Daniel Bumba babi ke gouverneur vi professeur Kitasa bi misala ebele kosala a kobuka banda ko comme les solution mais il faut se boye bake tangu yo autorité ndaku na ona esika oyo longo bamite l'état pas kotika ote de bande ko ngai tangu autorité ndaku la esika oyo segela bite l'état pas akotika ote bon tango mona fa passer comment est-ce que menji le tondaki bande ko bela ba tonga zinga comment est-ce que ba tonga va victime c'est pas ça ba okela ka l'état te bisika les ali réservé te pour ko tonga bandaku mais yo okyo tonga ndaku esika wana oli ba tikayo bon tikayo te l'état akobuka ndaku na yo okoperdre mbongo na yo tant omoni agent moko to mutu bato tikelo pongo na esika oyo longo bamite kosomba te bato le pongo na esika oyo ezali interdit obi esika oyo raya te le kana wana yo okei osombe se otongi ndaku na immeuble bakobuka yango na l'état lobe kolela mbongo na yo kilo fele obi ke esika oyo l'état apekisa batonga yo ke otongi esika bakobuka ndako na yo toto sa l'état eza lokolo obi ke na futa pa kwa l'état te ba okanga yo futa pa kwa l'état les restes ezali makambo ya l'état ayebi comment est-ce que akosala pour que kimia ezala partout tozali kotambola alors c'est que mutu ayeba kozala pe kozala ayeba kozala ba réserve esika oyo sengelami te kosoma esika te po otonga ndako parce que l'état lobi akobuka yango okolela po ozanga mutu akokotela puisque otamboli ndenge elongo bamite. Bonjour papa Alain ba projet ba konzi bazalaka nango avant babana misala pour nini ba réalisaka yango te bato na ba konzi avant okoma mokonzi to avant ba voter aux députés bozala ba projet ebele. Qu'est-ce qui fait que vous réalisez yango te to bokomaka aux affaires? Peut-être la réponse beaucoup dans ma message dans ma numéro aux la télévision. Bonjour papa Alain Dewa Daniel Bumba Kinshasa ezobeba to ezobonga question directe et pas Daniel Bumba Kinshasa ezobeba to ezobonga atamana mboka edi yeli pe batuni kutu babike bayoka kayo na basango to ndima to ba mona lokoza Moïse moko boy mais depuis au côté de la pouvoir edi yeli obunga edi yeli abunga comme ka muto intimidation mais ça c'est le terrain eza comment on a été. Voilà. Bah message ezebele to aussi on quoi l'autre parce que TV ezali problème ya temps. Ba numéro ezali voilà. Beaucoup je continue ce que ba voice la bino. Na ba message ya bino to continuer collection parce que mon école ezali voilà pour na conserver bino avec un partenaire idéologie. Ça ni mususu ya ngoyo. Ça c'est au quota. Bonjour mon école. Biso a la bossa ba soda ko kanga na 18h. Message est commis. Message Zali Ebeli Awa. Toujours un message à relaxer. Comment est-ce que bande komingi? Bonjour. Bande komingi, ba osala mistela ba on ndenge o esengeli koyeba. Bonjour papa mbonda ekolo. Ezanga iketcha. Otela miyibi ezanga iketcha. Ba miyibi ya liboso eza ba policier. Miyibi ya liboso eza ba policier. Les policiers ont commis ça pour faire ce peuple.
Bonjour papa Monda Ekolo. Pourquoi Azol Luka Abunga Namboka Oyo. Autour là vraiment le problème nini. Oh bah tu dis papa il y a Simon Kimbango. Babi akeba Simon Kimbango aza mutu ko sakana ete. Ko ici Abunga Namboka Oyo. Bonjour Monda Ekolo, merci. La CPLA kana émission na yo makasi. Problème ezanini. Population bango moko bazali ko bebisa banzela bakomisa ba poubelle na nzela ya l'état. Batu ya lolenge wana la police atia bango maboko. Merci. Population boye ba bilot pe bozala la base ya ko bebisa banzela de auto ba loka mama moko azui bo soto aboki la caniveau na siforko. Na yebi mama pourquoi le bio papa na boksa mboka oh non. Biso population to ebake o to ko bebisa biso mo lobi to ta ba victime nango. To continue émission la édition sur Zali Koya. Merci na Wilfried Samba, merci na Christian Moucheke, merci na Egri Mateta. Bon continuer à s'abonner massivement à la chaîne YouTube Nation Monda Ekolo officiel et en plus ba numéro sur Zali wana. Bon ben na biso donc passer na plateau spécial de bon sebino tout sur ba culture et sengeli pour que bon passer na ba culture mon purement professionnel. Bah activité de ben abisso tokoya l'examen avec impact et idéologie beaucoup de choses s'abonner massivement la bosse était Benjamin Kilunga on se retrouve prochainement dans l'édition sur Sika jusqu'à là rester branché sur le programme de Monda Ekolo magazine d'actualité je vous aime beaucoup plus bye.